toujours vivre le DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza toujours kolala na ngambo na biso po toyebi ke bozali et soki bozali esaka biso pena plaisir po toyebi ke bozolanda biso ebele boza kolanda chaîne DMTV hein, chaîne nabino oyo ememelaka bino actualité mais esalelaka bino pe ba analyse na ba réflexion les plus pertinentes possibles hein, oyo tolengaka eza pena très objective et ba analyse yango ezali ba sujet d'actualité mais ba faits sociaux pe même na réalité kaka otozali komona na mboka na biso na RDC balobaka tambola na mokili omo na makambo ezangaka toujours te yango pe tozolinga to échanger na bino sur sujet moko oyo bato ebele peut-être bakanisaka bamitunaka mais peut-être lelo bokoki kozwa moi réponse hein, par rapport na sujet yango alors avant tokoka ko aborder sujet yango boyebi kaka ekoki ko rater na DMTV hein tozwa mokanda ya ko sensibiliser bino pe ko sensibiliser biso surtout par rapport na maladie oyo ya Covid-19 hein ndenge côté la biso depuis mois de mars ça a été annoncé officiellement je crois le 10 mars hein soki na bo sanité et maladie wana bien que toza ko bunda a weza okende bien mais tozomona ke ezali danger surtout na bamboka bapaya na poto na Amérique et c'est ngena biso donc to continuer ko observer ba mesures barrières pour te ba komi batela malamu contre maladie wana prévention des ali meilleure arme tozali na yango poto longa maladie wana mbongo na Bible devant un pasteur selon bino akopona nini question en ebele bamitonaka mbongo na Bible pasteur akopona nini toujours quand même occasion ya koyoka réponse d'un pasteur ou azali pe asala kombo makasio ayebani yango na ngina proposer mino bolanda réponse na ye et une fois que ako répondre sur tout silicite oyeba kozonga pour que tout ça la moi analyse muké hein, par rapport na sujet yango et ensuite to clôturer les son abiso ya lelo. Je rappelle que vous avez la chaîne Nabino DMTV. Yom tozana na abonné tende onanga. Vous avez la nini. Cliquez kaka dans le bouton en rouge. Au bas comme s'abonner. Une fois que vous cliquez, on a en une seconde seulement comme abonné à DMTV. Et puis vous avez sa cloche, mon notification. Cliquez puis on est qu'on permettre nayo au ratakali sous-souté bah sujet oyo totie la cabine à ou. Alors suivons cet extrait. Ensuite nous nous retrouvons tout de suite après. Bandi minenge ermongo bazo ya pasteur bacha ba maboko la mission on est en sous malade. Il y a 6 principes de la saine doctrine, l'imposition des mains. N'importe quel retire le borotin, faut la convenance. On te transmettra, on te donnera ce qu'il a. Eh, maramweze beli à roter à papa. Au moins il n'est pas jeté, il faut pas s'amener la bière, Nicolo. Mais bon, ça va traiter en amino. Alors, les gestes tombent cette fois, les terrains les rêves. Si quoi, ndenge tozo kende, oyo komi visible boy. Conflit oyo komi visible, oyo komi que oh non, ba wana kuna ba occultiste, ba boy, ba boy, ba boy, ba boy. Est-ce que prophète des nations, azomo na ndenge nation na yezo kende na libungi, azana remède ya osalate. Remède c'est la repentance. Barre se repentir. Il faut pas bon pas encore. On a fait ça en 4 minutes. Attends 4 minutes au Simba. Ngana uta ya 4 minutes. Et au Simba, ngana na zongit. Oboye ate la zongi. Maintenant qu'on y aussi il y a 1000 maisons à Congo na au moins na 930 au batana ta comme là, en bien ou en mal. Kozonga nyo saman. Alors, bande qu'on a biso ya église des noirs. Balobi Kinduza Mabundu. Bitumba ya Mangomba et Nzambi Mbongo. Tu commences à la commerce na kombo ya Nzambe to mbongo na lingi yango ko la Bible. Ba on va côté la na biso te po ba on za Bible te. Ba on za mama noir. Biso ba on doit différent. Mais la stade de temps to polanga na bango bazalaki.
Ouais, asuka stade onga na zaiko. Oh, Mano. Babandambe asuka asili. Joua Bozarab, ça n'a pas. Là basika ki. Na ba bango be ba ila kati. Bazaraï na C'est kati. ba be ba chwaki. Ko ba zaki be mongo ba zaki. Ba zaki monga tike. Ba zaki ba oyo. Église ne zaite wa. Apa catholique. Ba te so zaite. Alors, soki batie mbongo na Bible devant pasteur lelo boy. Ah, yo mo se zi compris. Le pasteur avec au moins la mongoté. Oh, biso mon la biso yaka la puissance, la sincérité, l'onction. Je me rappelle la raga na doté à papa bakatinga émission pour la air. Milliardaire moi à Brazza bien na te fait des listes là où tu es, prends le bateau, bazo aux na compte à Brazza tu ni TV genre combien. Na 5 grands frères pesinga monter à 600 000 na BD 1 million 500. Ah, na côté Brazza chèque 1 million 2 millions. Papa na kenda Paris, anu kelinga résident na pas Paris. Na kenda na ce moment TV na tika ba réserve. Vie changer mbambo. Tala nzambe yo. Oh, osali eshongomba Mozambique kaka. Non, ah, papa, la prévision. Naka des shows. Aidez, maman na tika eza autant. Na sali prévision. Eh, les imprévu ezate, na gada Na devis. Imprévu ça. Les a 10%. Ngai esengana économiste. Ngai économiste. La tera mi papa, balobi ngeza boyeme. Okotiama boye po biloko mususu moi ba garantie ndaku moi ba biloko ebele puis moi pe voyage moi ba séjour hôtel. Na kepe kuna la sala maman la campagne na LC. Moi na moko ya cancer abiki milliardaire mon pe aya tuninga quelle est la facture de la campagne. Na doublé le sous. Oh. Eh bazo sika moko na fois 2. Abona sani. Nzamba footinga n'onction nanga. Oh. Eh. Wala pega li futa nzambe. Li futa nkolo. Papa. Yako balisa mamoka. Miracle na batité. Na zu na sala yi dépense. Et puis na sala yi prévision future. Le futur on ça maïsou. Et ça le papa pour et permettre nga pena sa ba croisade mususu pena soma besuma pour na ngone église. Voilà nzambe. Donc nzondo ndenge to mona rabongo ezana ba prévision mususu nde sala ke nzondo. Oui, azambra zao. Tiyo mona ba fosero ba yeke asali chèque la tchanga na prison na bango nyoso na TV ba te udi na braza. Donc je voulais tout simplement te dire que ndeko na nzambe nde mutale sa biso o te na o bien o calculer te o mona mutu moya na clair. Voilà, nous sommes de retour. Boti Kolandawana, pasteur Denis Lessi, Yende Mutua, Makambo Mikolo, Ye, Osala Buzz, Nanenga Sakanate, parce qu'à Joana Babilo, Komoro, Boezo, Pesabatubele Kanda. Donc, oui, que soit Mutape, Sipeka Mutokanda, et Zakape Buzz. Donc, Buzz, et Zakate, Batuba Sepeli, Nayo, et Zapetam Sopesi, Bango Kanda, et suscité Pe réaction Batou, et Mimi Pe Buzz. Une question d'un journaliste expérimenté, Bolandi, Wana Boyo, Kimbongo, na Bible, Okoponanini, pasteur Pena, sans hésiter à l'objet, le choix est clair. Le choix est clair, donc choix Rosanango Yambongo. Et cette réponse dit tout sur la personnalité de l'homme, sur qui est ce pasteur Nandenge Aponi na choix au Yasali. Et d'ailleurs, ce qui Bolandi, certainement Boyoki na suite, il y a les solo Nandenge Yemokazali ko expliquer Ndenge Nzamba Pambola qui est na ba Nzela Kaka Yaba Mabondeli qui a touché mon thème ya Mutumoko Azali na Mbongo et Mutuana a Bengisien na Brazzaville pour que Asale laye chaîne. Akoka kosombela ye matériel pour la chaîne à Tounier, ça coûte combien? À Pessi pratiquement le double nandambu ya montant réel et azali ko justifier ango par Kolobake zali prévision qui a sali prévision et c'est ce qui m'a choqué un tout petit peu namoni ango malam pensate salingai pasi mingi ko ka pasteur Koloba loko ya bongo zali ko kosa au surfacturé et loko pe ozali ko justifier ango en disant que ezali prévision wana eza prévision te wana ezali lokuta parce que ce qui prévision
okoyebisa kaka na moto oyo déjà andimi kokabela yo mbongo pour que peut-être au programmer ba oyo koyi kozala moi likolo, mais de là vraiment à demander le double to bakisi pena 150% likolo ya montant oyo moko yebi réel ou justifier ngo lobby kezali ba prévision comme on a lobby. Je ne crois pas que et puis on ezali pe en quelque sorte lokolo ozali ko douter na force ya Nzambe ke Nzambe koki ko pesa o lisusu oyo ezangi pour que koka ko atteindre objectif puisque ezali toujours quand na cadre ya musala ya Nzambe. Donc de ce côté-là, moi j'ai personnellement été quand même un peu choqué. Vous allez sentir que pasteur Zako Lubango avec beaucoup de légèreté azali na ko seka. Donc na mo ki yanke moko boinde to ala nango kako. Donc ozomona ke zango normal. Donc ataku to balexakata mo indicateur ngo ya yo ko lexango ya ebele boye. Donc ezali même na le double ya montant oyo senga kito le double na ndambo ya montant normal. Je crois que là ce n'est pas normal et je ne pense pas que même yesorazo kabela moto mbongo ou bien pour un projet moko boso moto a surfacturé à kosi soka prendre ngo a kosepela. Je crois que a kosepelate parce que ezali eloro moko ya plaisir te, mais déjà le fait que toyoka ki pasteur batuni question entre mbongo na bible ni nya kopona lobaki en tout cas réponse na ezaki nango clair, mais na bible nga na somo na bible physique te, na bible na somo na livre te hein o to bengi bible na bible nga na somo na ka parole ya Nzambe. Peut-être entre l'argent na liloba ya Nzambe kozala na foi en Dieu foi ezali kozala na ferme assurance que makambo ozomona te eza visible ozomona yango ou bien ekokokisama yo ozomona yango déjà que c'est salami, mais siko tango yo homme de Dieu ozali kobanga kozala na foi wana o préférer simba oyo moni mbongo et ça quand même danger. Je crois que ezali quelque part kokitisa pe foi ya bandimi oyo bakoki kozala na église na yo. Bon wana ezali peut-être point de vue nanga ndenge lecture en tout cas nga la sali par rapport na réponse oyo pasteur apesi to bagaye un peu trop qui yanké. On sent que oyo azali n'habite sur na lo bayen ancien yanké to azaka ko continuer kozala yanké, mais en tous les cas réponse na yo apesi yango wana bon peut-être que asali pe hypocrisie à répondre selon ndenge ye à Monique Makambongo ezali bongo apesi réponse na peut-être sans kobatama sans kosala hypocrisie côté peut-être ko reconnaître ye moi muke on était wana ya ko répondre na likambo penza ndenge azo penser et non à répondre pour faire plaisir peut-être na batu na côté wana ndé na koki ko concéder moi on était côté wana, mais en même temps je reste quand même très critique par rapport na likambo comme on a que pasteur entre mbongo na bible aponi mbongo et après na conversation vous sentir que motoza kolobake na senga ki plus d'argent que prévu parce que na eba ki na cause na ba imprévu na cause est-ce que moto akabela ke mbongo so yo ki bloka bo sepela à se sentir peut quelque part peut-être trahi ala ki na bonne foi na ye akabela yo pona vrai Nzambe, mais yo sengi vraiment exagéré au-delà alors qu'il aurait pu peut-être aider d'autres personnes pena mbongo wana. Et c'est vraiment pas bien Zali côté. Je pense que comme les sons toko retenir kaka Zali bon finalement ndenge Bible lobaka mo dit soit l'homme qui se confie à l'homme, donc mingi total ka Nzambe plutôt que total ka tamso atana ba pasteur ngo bazo kamba biso pour après tout bazaka batu ba susceptible peka ya kokoi sama susceptible ya commettre ba péché biso peka to kometaka, donc mingi total ka vraiment de Nzambe. Voilà petit à petit to komi na suka ya mo liso na biso. Nous espérons que ce jeu est intéressé bino et ceux vous appelez dans commentaire à faire beaucoup toujours ko tike la biso yango na commentaire justement au commis moi quelque chose toujours échanger na yopé, mais soko sepeli o tike biso moi like mais mingi pe ozanda no abonné tende konanga cliquer comme abonné na chaîne ODM TV tango salango kaka ko mona que cloche moka notification ko apparaître cliquer pe dessus une seconde seulement ko banda ko zo ba notification ko rappeler na yo que tout vidéo moko awa bouton
bouton wana rouge ba komi s'abonner yango nde makambu cliquer wana okoma abonner na chaîne na yo tomi batela covid-19 ezali et kena nte to vaincre yango na nte donc quand on continue à respecter ba mesures barrières pour yango nde ko permettre biso tomi batela pe ba famille na biso et puis surtout to ba que prévention yango nde ezali vraiment le moyen le plus efficace, c'est notre meilleure arme pour venir à bout de cette maladie. Merci Nabino pour l'acteur Nabino pour accorder biso, ba minute Nabino est si précieux, tu es biango. Merci et te espérer qu'on retrouve nous très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.